eloko moko na sepelaka nango epai na Nzambe. Premièrement, Nzambe na biso alingaka nanu intérêt na ye, avantage na ye. Nzambe alingaka nanu moto atala nanu ye liboso. Problème na yo mwana na Nzambe, oza entouré na benemi na yo. Oza na bato bayina yo, bato baswetaka pasi na yo, mais yo zozongisa mabe na mabe. Tango zozongisa mabe na mabe, ozoka rendre Nzambe incapable. Or il est écrit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni la justice pour justice. Tika Nzambe abundela yo. Tango zomi bundela, tango zozongisela banguna na yo mabe, ozo rendre Nzambe faible. Mais tango zo garder silence, bien aimé, l'Éternel combattra pour toi. Ana bande ko répondre peni na te. Ana tikala jamais ko répliquer na ba problème o bande ko komela ye. Na ma finga o ana peni na bande ko finga ye. Ana garda qui toujours silence. Attitude na ye zala qui toujours vers Nzambe na ye. Posa na ye zala qui est Nzamba intervenir. Nzamba secourir. Nzamba longola soni na ye. Ici c'est la joie ici. Naya ngotala tina ye. Naya ngotala tina. Na koyembe na Nzambe na. Si je suis là, je t'aime. Ciel et terre au cœur nous élevé, plus que toi. Si je suis là, je suis là. Je suis désolé. Namolili jamais yoko monanga. Zambe moko azane toujours numéro 1. Na la pine na kotika yete. Non, 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 ça vaut pas la peine. Pourquoi m'arrêter? Plein de rêves et de promesses non réalisées. Mokele se kakengai, pongana landi yo, babenga kinga zoba, balobinga izere. Metala, bakomyo banga, bakomyo kima, boyondo nzambo zali. Metala, abesinga valer, natinga misena. Father, without you I will be drowned. Your presence is all I sur la pierre je veux me reposer. Petit à petit est à la moana na yo. Azokola azokoma kuyeba. Sekele nanga ya kokola. Je n'ai pas caché. Eza nango Bible. Nango prier. Ezo matela kokola. Sola bolingwe. Emiti. Mon âme. Entends. Papa, je m'offrirai moi-même. Shalom, shalom, shalom Nabandeko Balandi, instant devant le trône.
émission ezalaka présentée dans votre humble servante dédiée la sœur Priska Mbouzi et si kanyon sezwami biso. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Et j'avais reçu l'appel d'une personne où insista qu'à l'objet, sœur Priska, pourquoi instant devant le trône? Instant devant le trône, elingi kolobanini. Alors, nalingi na expliquer na libota na nzambo bazolandanga partout dans le monde entier pour que permettre ba nzambe ba comprendre pourquoi aloba kinanga pourquoi kaka instant devant le trône elingi kolobanini pona yo muto zolandanga mwana na nzambe yo muto olandaka ngai olandaka biso ozwaka te koyoka liloba na nzambe na nzela na biso instant devant le trône elingi tout simplement c'est tout simplement une adoration. L'adoration devant le trône. Vous savez, tango nzambe alaki Abraham, ke nakopambola o nakopesa yo mwana ya mobali. Abraham azalaki na mwasi na kombo ya Sarah. Or, Sarah azalaki déjà na double ménopause. Ajo Sarah comme azalaki nango, akokaki lisusu kobota te. Mais nzambe na bonzambe na ye alaki Abraham nakopambola yo. Nakopesa yo fils ya promesse. Et Abraham, le kola monaki mwasi azokola. Azobota te mwasi ye moko aye ko conseiller na mobali na ye, abimana servante na ye na kombo ya Agar. Abota na ye mwana itango Agar ayaki kozwa zemi, Agar akomaki impoli. Sarah ye koyebisa ye apesi ordre abengana Agar. Lokola Abraham alingaki mobali na ye abengani Agar. Na sima nango Sarah pa yaki kobota mwana après Agar kobota Ismaël. Na simanango Sarah ayaki kobota mwana fils ya promesse o nzambala kaki na kombo ya Isaac. Nzambe aye kotia Abraham en épreuve après kobota Isaac. Bien aimé dans le Seigneur, mwana se moko boti na kibokoko. O boti na mwaso yo lingaka. Mwana ya elaka. Nzamba ye koyebisa ye apesa ye offrande. Offrande ngone nani Isaac. Abraham lokola yokaka nzambe abande kotambola selon ba ordre na nzambe aboyi même pas kolaka mwasi parce que mwasi mwana boti na kiboko kwa lingaka lingate en tout cas même Sarah kondimane lingake ningana azui mwana na ye Isaac na des serviteurs na nzela tango bazo kende pour que ba kende ko offrir Isaac lokola mbeka bakomi na montano fallait Abraham mata pour ka offrir Isaac comme mbeka ayebisi ba serviteur na ye botikala awana lingina kende ku adorer nzambe amen. Instant devant le trône et ça juste adoration devant le Seigneur et ça juste ku adorer nzambe. Pour la première fois, le mot adoration a été prononcé pour la première fois par notre Père de la foi, Abraham. Ndaloba kiboti na kende ko adorer nzambe nanga. Ezalaki ko kende ko offrir Isaac lokola mbeka. J'espère que vous m'avez compris, peuple de Dieu. Nzambe a permettre to kutana liso na mokolo lelo pour que na partager na biso liloba oyo o eko bénir li peuple libota na ye, o eko bénir bana na Nzambe, o eko sala ete kondima na biso e mata lisusu, o eko yokisa satana soni matanga na monde de ténèbres kasi feti na lola. Parce qu'il est bon et doux pour le frère, pour les enfants de Dieu, de demeurer ensemble. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, na lingito kangamiso, il faut to bandaka toujours na lo sambo. Il faut to mesana ko banda toujours na vie de prière, to bandaka toujours na lo sambo, to bandina nzambe, to tamboli na yepe to suka kanayi. Amen. Même pour na yo muto bimaka na tongo zo kendo teka, ozo kende na bureau misala nyonso zo sala, faut ko bandaka na nzambe, o recommander sort na yo epai na nzambe, o tamboli na nzambe wana na nzela tango zongi, o pesi lisusu merci. Amen. Na lingaka koloba comme David à sa fuite devant Absalom, Psaume chapitre 3, le verset 1er. Comme David à sa fuite devant Absalom, oh que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon salut, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Amen. Sans l'Éternel Dieu qui nous protégea,
Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Père de tous les esprits. Likolo ami pepe ya molili, likolo ami pepe ya bondoki, likolo mabongisi ya bondoki. C'est toi le Père de tous les esprits. Aux anzambo tindaki esprit impur et que ne ko posséder ba prophète pour que opérir Akab. Tango décida kana vie à moto mettre fin à histoire ya vie à moto et ça la parce que c'est toi le commencement et la fin, le premier, le dernier, l'aller, le retour. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Merci de nous avoir assistés. Merci parce que yondo zolobe la libota na yo nanzela moumbu na yo. Tika ete libota o bakoyoka yo babika. Basalela pelo kumwezonge pai na yo. To bonde liboloko la motomoko. Tolobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, bisi que zoamio na lingi ozwa moi papier, mais ça n'a qu'à causer la moi papier quelque part aux zones notées, parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que lingo zoabo moyase ko il faut zana yesu katina yo. Amen. Nul ne peut passer par mon Père sans pour autant passer par le Fils. Tant qu'on dit mi yesu loko la mokondipe mobik ici, yesu akoti katina yo, bonzambe komi vina yo. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, temoto kolobela na mokola lelo, nous allons parler sur l'ennemi. C'est qui un ennemi? Ennemi aza moto azo souhaiter malheur ya moto. Ennemi eza moto alinga komona koseka na yote. Eza moto soka moni ozo lia na kimia yesika za azo souhaiter omona pasi. Esika zo mi azo lia minu. Pona nini azo seka? Pona nini aza na kimia? Pona nini azo bika bolamu boye? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on lise avec vous. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1er. La Bible nous dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tchofin, de la montagne d'Ephraïm nommé Alkana, fils de Jeroam, fils d'Eliou, fils de Tchou, fils de Tchouf. Ephrasien, il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des femmes, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvait le deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Alkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous le fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Le verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu émerveillé. Sur l'ennemi, Saint-Esprit, aide-moi. Bien-aimé, dans le moment où le Seigneur a soufflé même, a soufflé que le Seigneur m'aide. Nzamba sunganga na sili sa prédication oyo na côté ango par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Na bande kolobela temo tozo lobela na mokola lelo c'est sur l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ennemi eza moto asika sepela kanabola mu ya mwana na nzambete. Moto soki amoni ozane sengo ya zolia minu. Moto atambola kana kombo na yo na ndenge ya mabe. Moto azalaka soka moni ozo solola na baninga zo kende ko saluer image na yo pour que batonio soba yina yo ndeza ye wana ennemi. Biblia ezobetela biso lisolo na 1 Samuel chapitre 1er en descendant. Et le bien zalaki na mwana mobali moko na kombo ya Alkana zalaki na basi mibale. Pe mwasi moko abotaki na ye bana ebele misusu ya mwasi misusu na dans le Seigneur. Alkana alingaki basi na ye nyonso mibale, mais zalaki na mwasi moko o nzambe ye moko akomisaki ye stérile.
abande kolinga mwasi wana makasi koleka même o abotelaki ye bana. Mwasi oyo azalaki na bana na kombo ya Penina abandaki kolinga mbanda na ye azalaki monguna ya Anne. Kofinga Anne ntango nyonso koseka ye même si Anne abengi ata mwana na ye atinda ye. J'espère que bande kosala mabongo yo kisita otika mwana nanga. À chaque fois bande kotuka motema ya moninga. À chaque fois bande kopesa motema ya moninga pasi. Pourquoi? Parce que moninga na simba ki mwana te. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe akoki kolekela na canal moko, akoki kolekela na nzela moko ya humiliation pour que azwa nkembo kati na bomoi na yo. Biblie ezo préciser bien que Nzambe ye moko mutu arandaki Anne stérile. Ezalaki pona lokumu na ye. Penina bandaki koseka moninga tango nyonso po azangaki mwana. Po ete Nzambe nano apesaki ye te. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, comme l'Éternel Dieu merveilleux, Anna bandaki ko matatango nyonso na Shilo, ko kende ko bondela Nzambe, ko kende ko lelela Nzambe, na tina problème na ye ya kobota. Tango nyonso Anna bandaki ko lela na sama kolo na Nzambe. Ezalaki na mosali na Nzambe moko na kombo ya Eli, abandaki ko mona Anne tango nyonso. Selon Eli, elle pensait peut-être que Anne aza muto amelaka masanga. Parce que maloba Anna bande ko présenter yango liboso na Nzambe e bande ko bimate na miso ya bato na mato ya bato bande ko yoka te. Douleur n'a pas si tellement elekaki Anna bande lisuko bimisa maloba te abande ko sambela kaka zo remuer ba l'œuvre abande ko s'adresser kaka na Nzambe. Et Bible zo préciser bien Anna bande ko lembate ko kendo luka Nzambe. Mais quand est-ce que Nzambe a ki ko visiter mwana mwasi wana? Tango mama na biso Anna ye ko sala ve alobi na Nzambe, oh Éternel, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, mwana nana ko kabaye epai na yo. Amen. Eloko moko na sepelaka nango epai na Nzambe. Premièrement, Nzambe na biso alingaka nanu intérêt na ye, avantage na ye. Nzambe alingaka nanu moto atala nanu ye liboso. Problème na yo mwana na Nzambe, oza entouré na benemi na yo. Oza na bato bayina yo, bato baswetaka pasi na yo, mais yo zozongisa mabe na mabe. Tango zozongisa mabe na mabe, ozoka rendre Nzambe incapable. Or il est écrit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni la justice pour justice. Tika Nzambe abundela yo. Tango zomi bundela, tango zozongisela banguna na yo mabe, ozo rendre Nzambe faible. Mais tango zo garder silence, bien aimé, l'Éternel combattra pour toi. Anna bande ko répondre Penina te. Anna tikala jamais ko répliquer na ba problème o bande ko komela ye. Na ma finga o Anna Penina bande ko finga ye. Anna garda ki toujours silence. Attitude na ye zala ki toujours vers Nzambe na ye. Posa na ye zala ki ete Nzamba intervenir, Nzamba secourir, Nzamba longola soni na ye. Atikala ki jamais ko répondre banguna na ye. Pe Nzambe wana ayaki koyoka losambo ya Anne. A répondaki, a exaucaki losambo ya Anne. Pourquoi ozozongisela banguna na yo mabe? Bien mais moi izato meka kokanga monoko na yo liboso bato bazo seka yo. Moi izate o garder silence liboso bato bazo tuka yo. Pourquoi ozozongisa mabe na mabe? Pourquoi ozosa la justice na sika o Nzamba bundela yo? Bien aimé Bibili ezoloba na biso to sambela pona benemi na biso. Là nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 le verset 44. Le Seigneur Dieu nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Yesu alobi ngande na lobi na bino, bo pambola ka benemi na bino, sambela pona bato bazo yina yo, pambola ka bato bazo maltraité yo. Bien metango zo salela makambo Nzamba lobi. Banguna bakotikala ka jamais kolonga yo. Pe Nzamba ko bimisaka yo toujours molongi liboso bato basekaka yo. Mais pona yo mwana na Nzambe, soki moto afingi yo po zongisi, soki moto atuki yo po fingi ye, Yesu alobi ngana lobi bo sambela pona banguna na bino. Pambola ka moto nyonso souhaita ka malheur pona yo. Même si moto koloba akenda taba tuta ye na motuka, yo pambola nzela na ye zala malamu. Benir bana na ye.
bien aimé on nyonso azosala mpona ntina bomoi na yo ekozongela ye moko na bana na ye soki totangi na 1 Samuel chapitre 1er en descendant natikali komona esika batangi bakombo ya bana ya Penina te natikali komona esika bana ya Penina basali lisolo te mais lelo tozolobela kombo ya Samuel mosali na nzambe monene Samuel récompense ya losambo ya Anne bien aimé Anne azoloba je me réjouis en l'Éternel. Il n'y a aucun Dieu comme ce Dieu. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Elingi kolobate ke Ana tema ki kofinga banguna la kisa bango ke botala. Bino boseka kinga botala mwana no. C'est-à-dire, alokokaki siko kotele mape kolobake naza mama. Même si akoki ko répondre te, mais physiquement, bato bazo mona ke nzamba ya noli na losambo na ye. Mais pourquoi zozongisa mabe na mabe? Banguna na biso, bazalaka na pona ko pousser biso to mata. Bangonde ba soutenaka biso pour que to koma na nzela o nzamba tracer pona biso. Sans bango, biso mo eto bika be exploit ko ute pa ina nzambe zate. Sans bango, biso mo eto vivre bola mu na nzambe zate. Bien aimé sambela kapona banguna na otika ite banguna na oba bika longue vie. Banguna na yo bazala pour que babika réussite na yo. Banguna na yo ba mona ndengo zo simba Samuel na yo. Banguna na yo ba mona victoire onzamba ko accorder na bomo na yo. Banguna na yo ba mona ndenge Samuel na yo azo percer. Banguna na yo ba mona ndenge Samuel na yo komi mutu munene parce que ba limita ki nzambe na yo. Que tes ennemis soient, que tes ennemis vivent longtemps. Sika ete nzamba peso makasi ya kosala bola mupona banguna na yo. Moto afingi azangi ya kolia pesa ye. Moto azo souhaiter malheur pona yo. Aye ko senga yo ya kolia pesa ye. Bien metango zo sala bola munzamba ko sesaka jamais ko bundela yo. Amen. Tant ko zo sala bolamu nzambe na makokini oso akotika ka jamais ko couvrir vie na yo. Couverture na ye et kozala toujours likola bombo ina yo. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nzamba lola accompagner vie na yo. Nzamba pesa nga makasi peton. Ya eketo kota na ba prière intense. Pourquoi? Parce que mitema ya bato eza na ba blessure. Mais nzamba pesa yo makasi. Ndenga lobi na Matthieu chapitre 5 le verset 44. Que bo sambela pona banguna na bino, bo zongisaka mabe na mabete. Oui, il est merveilleux. C'est important que yo kamaloba na nzambe pe kotia yango en pratique. Nzamba lobaka pamba te. Esika nyonso moto nyonso azwami monguna na ye azali. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Moto a détruit Caïn. Abel ezalaki son propre frère Caïn. Ce qui Abel a kotaki na mabele, c'était à cause de son propre frère. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Monguna na yo eza moto mosika te. Monguna na yo akozala to musunde ko bobotami na ye libumu moko. Ekozala peut-être meilleur ami na yo sala bolamu. Ekozala peut-être maman oya boti yo. Laisse-moi te dire, na monde des esprits, mawa ezalaka te. Ozomona mama boti mwana na ye, mais azoluka a détruire ye. Pourquoi akoki ko détruire yo te? Parce que ye boti yo mais ye te muto asala yo. Oui, liloba ya suka ya via moto simbami na maboko na nzambe. Même ta propre mère peut être ton ennemi. Même ton propre père peut être ton ennemi. Mais yo sala toujours bolamu. Kotala te ke no muto azo salanga boza maman abotinga na sunga yete no. Tant que zo zongisa mabe na mabe, nzamba ko tikala ka jamais ko bundela yo. Mais soko sali bolamu, o prier pour na monguna na yo, o sali bolamu na moto asali yo mabe, o zongisi mabe na mabe te. Nzamba kotika ka jamais mutu na yo kitana se akobundela ka yo akopermeta ka jamais kombo na yo kisa masoni liloba o nzamba tindenga na partager na yo yango wana nzamba lola pambola yo la linge sike zwa miozo loboko na yo tsara motema la lingi to sambela na yo ozo ebisa nzambe. Seigneur, donne-moi un grand cœur de supporter mes ennemis. Donne-moi un cœur de prier pour mes ennemis. Donne-moi la force. Ya kozongisa mabe na mabete.
parce que yo lobi na makomi na yo tosambela mpona banguna na biso mpe tolinga bango tozongisa mabe na mabe te. Seigneur, je lève ma main. Il est écrit dans ta parole que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je déclare, étant que ta servante, motema oyo ezokaki, motema oyo bandaki kozongisa mabe na mabe, motema oyo bandaki kokoka lisusu supporter bato te à cause ya ba mitema ya mabe ya bato ya mokili oyo. Lokola yo lobi tosala bolamu na bato bazosala biso mabe mpe tozongisa mabe na mabe te. Tika ete molimo na yo ekota erenie kati na motema moko oyo ezokaki mingi à cause ya liloba oyo mpe ezongisa mabe na mabe te. Sala bolamu na libota na yo nkolo. Zala nzambo akoakompanye peuple na yo na baproblème nyonso. Zala nzambo akoakompanye peuple na yo na baflo na milinga nyonso ekotelema. Seigneur, odresse table na yo liboso banguna ya moko na moko. Accompagner libota na yo. Sunga biso totambola lokola yo. Oui, tosala lokola yo. Pe tosalela oyo lingi. Tobondeli bolokola moto moko. Tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi. Pona yo moto zwingolu ya koyokanga. Ozwingolu ya koyoka biso. Pe ya kosalela liloba oyo. Nzamba lola apambola bino nyonso. Obotikaka nyonso ya bino pona kolanda biso. En tout cas, que le Seigneur Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande komo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.